mais mingi to landaka bomoko mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Bonjour, bon dia, na batunyo so bazo landangai, ngai ndeko na bino Yolande Kilembo, maman na merveille na Jemima, journaliste na bino pour le moment tozo présenter bino sur tozo lobela sur société na biso Aftermath, donc Embassy World Love eza place moko oyo eza mboka moko ya bolingo, soki oza na mwasi na yo, chéri na yo, copain na ni onyo soli fiancé okokoya na e na Aftermath et aux amalam na batu nyonso moni ke olio telema mwasi na balabala to na place moko bien ya mbogaria place moko bien climatisé eza bien pour na vendre na chéri no PCP Valère eza propre to mema ba chéri na babar eza bien te fo mema place mo eza aozo mo malili au PCP Valère. À part ça, tous na cyber, oh, eza quoi média na biso, to le bela sur makamu, tout ça la nyonso, oza na posa ba programme, ya ba film, oza na posa, ou envier ba document, oza na posa, osa la ba scannage, oza na posa, osa la ba impression, nyonso yo lingi sur internet, tout ça la awana Aftermath. Oza na docteur na biso DJ, ambassadeur de l'amour, bino mo boebi musala salaka. Oh nyonso za na ngoposa so linyo mona ye oye ana Aftermath ozoye pona batu nyonso bazana ba problème to zana plein ba biloko nyonso ba biloko musu to mona to zolia o comprendre nzot santé zo za malamu te oh il faut ko lia na ba régime ko tala biloko ni na ko kolia na ona ko kolia te biso to kiparate to zolia nyonso o mona ba santé so to bela mingi to zo kufa mingi soko ye a na restaurant to zana meni mobimba oyo to lakisa yo nini okokolia nini okokolia te eza malamu to zana problème na mwasi na yo choc ozu choc yaka na Aftermath na restaurant ero solo la omona hamburger olia hamburger moto olia so linka shora moto kolia eza malamu pona yo pona maramba mitema ya ba maladi tozomona bato ebele bazokufa na ba crise cardiaque ba problème na basi na bango basi ba problème na mibali bazo bomba bazo ko encaisser makama mitema ezo mema babiso ba jeune trop ezo mema biso avant na liwa donc yango biso Aftermath to rezonaki to sala Embassy World Love pona ko sunga ba oyo nyonso bazana ba problème ba mitema soko zana problème motema yaka to zana pona ba conseil pona ba et puis pona ba traitement soki déjà commis malade to zana docteur a ko traiter noye moko ambassadeur de l'amour to zana ye les grands journalistes scientifiques yangola a to zana ye soko lingo mona yo zana posa na ye okute na kata Aftermath to zana Yamboka, vous allez toujours brancher, dire émission à Bino Yamwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle au Yamboka. Ça dit, vous allez brancher, bon moko Yamboka. Émission à carré, boss Momo na souhaite, donc ma solo à carré quoi. Bana poto, bana de partout, c'est Charlie Solo, c'est-à-dire, Soli c'est quoi, il y a une innovation à Sika. C'est-à-dire, ah, on a un Angola, donc il y a un Mabedo, il y a donc Mambo, on a ébiqué. On a d'accord dans notre rôle, les visionnaires, les patrons des patrons José Mboueno. Gibson Biavanga, qui t'a atala ya Rwanda. Et puis, on a besoin de peut-être donc base, base Kamba, base solide. Arnold Matiki, on a besoin de Papi Kous les sages, il y a papier. Mais on a profité de l'occasion à tout dans question parce que faire égale à hauteur aux a quand même menacé dans groupe naïe. Il y a eu des artistes, des mouvements salement qui mais tout le monde quand même qu'est-ce que j'avais dit continuer comme maintenir circuit dans la continuité.
sécurité. Mais les gens ont toujours peur que lobby yo ndenge ozaboye, bato bayibi que siren c'est na sima, yo oza parmi bato bakangi sima wana. Lobby so ba yeli mbongo ba yeli 10 000 15 000 dollars otika Jésus de Nia, c'est osala ngo be osala ngo. Bon, na mukuse moni ba biso ba Charlie Solo toza ba artiste moko toza ba petit marque déposé. Vous comprenez nga? C'est-à-dire que nous sommes de petits marques déposées. De musique yo so ka pona mbongo, bien pour nazala so na kara ndenge nini. Bien sûr que nazala pondo so nazala mapango ndenge nini. Ne mambo ne fallait to tikango. Mais au moni tozala les padres, musique ba kana na malem. Comprendre? Et là non so yo lingi donc il y a pio. Faut que na malem mais on a patience quoi, c'est-à-dire que na yebi ba mission on a vraiment bazai belé na kini. Ba musicien concert au pesa bino, hein? Ezala nzala te, il faut vous allez toujours patient. Nzala ezala ou ezala te, nzala ezala partout. Et puis nzala ngo pe ya kala kaka, pierre ya kala. Alors moi il y a quelque ça rapidement. Alors on a bombi à Sika au Batbagozo na Namion donc qu'est-ce que j'avais? Namion donc déjà na félicité sous patron nga vraiment l'opportunité après si Charlie Solo. Ça dit que pesinga mbalo yo alobi Charlie faut que na bono na ndenge moi ki mongo. Ça dit ça non te quoi. Hein vraiment ça dit que vraiment voilà na générique Beni. Ça dit que na générique quoi, ça dit betami balé quoi. Donc générique moko et betami wana et betami ki mongo mon frère. Donc ça dit na nous arrêter. Hein bana poto bana braza bana de partout. Ça dit générique bana ki mongo Solo et Betina qui mongo après si mato matina semaine parce que là il y a système makake batba s'attendre quand même que ba ko mata likolo ndenge mo ka promettre là il kaka ndenge patron lo ba ke to mata déjà likolo ya la c'est la musique est là bon musique après c'est la musique nyonso neti musique nyonso yo pena ko karaté au kacha bon neti ba de temps na roso net ba confier mide papa wemba mage ya kufa mais bon, nalanda bango muke mais d'abord mais nalanda moi baso muke ya ba petit. Bon, si on est yo, pona yo entre héritier Watanabe na Fabrigas Metino nani pena legi na musique. Bon, babadi moi musique bango bien na moi musique ba keke ba sona bango mais bon ibale beneta moi pas mais na rolo ba héritier za bena na do musique makasi kolega Fabrigas. Par rapport à quoi? Bon, na kuya ini ya donc nakoloba na chana no a makasi et puis na le voix pena ya reprendre sa musique pena donc en espérance makasi que Fabrigas bon ba mi je héritier na omna mingi pena te na par rapport à quoi yo landa mingi bon na ibi je héritier te na landa musique mais na c'était ça na opéra mais na landa son pour mi pour héritier te Fabrigas show Watanabe Fandom Taye ya solo Batangani Tabita Jojo c'est marginal mettre yembaka décalé mais ndeni oyo sukolanda fere moto yo folanda ba mettre dangi so ba yanke musala biso fota mpozo ba fere to kombaka bango ti ta bossa be biso to ya Paul Kideli mo ya Jif Noir be biso to ya to comparer Jif Noir to za fere to ti na taye bi kayo bogaro yo bi ku lo balwa te ba mettre bazar sur les arbas ngo za wa be senga ngayo mo ko makasi ngayo ngamo mala banali yo mais so mutatali yo na kuna ndenge mabete mutatali yo mo vraiment ote oza mama fere te mais yo mo na te ko na Jésus kaka na Jésus mo pa yeba na makasi wasi dada rafati benda pena tala pena bien wasi go entre parenthèses yo mo mettre ndobo yo général ba rebelle yo mettre ndobo yo bi kaka za pena de babo général ndobo yo sola dimate ke yo te ngapena ngayo yebi zamba moro te lo lo bate moi la bana ngana fanya za mo de besenga ne soko dorista são músicos são versas yeah, tem que mostrar um pouquinho do estoque daqui porque eu sou culturista, então mostro a minha raiz, não é problema. E como vocês veem, vou dar um princípio, um cheirinho para vos agradar. E começo assim, tá batota, tanto batota, mete os papões, tá mexendo tota. Dominique é chefe de estresse e onde pisamos capim não cresce. Teu pai tem careca no meio, quando ele escreve fica bem feio. Savoado, somos da quebrada de baixo. Carne provoca sida, namora sempre com camisinha para amanhã não apanha se, não apanha sida. Então devagar esse Angola, tá batendo, não tem nada.
Ya, tá sempre aqui. Ya. Ya, ope ba senti na ngai optega mwamba par rapport yemo aza ko se présenter. Ya, yemo ya ko loba. OK. Kina bonzambe kati na nkolo lola na lola. Maluku azala sidadi par rapport représentera tous les bouchus na mboka oyo abis pesa ba bouchus na Rwanda. Ateka ndefo même bouchu aluka mbongo. A bouchu te akindaka par-ci par là basa pesa été lolande. Rita petit na ngabanda. A moi kitambo nga kitambo. Vous comprenez? Na lela wata net na film. A bureau na nga. Mais faire go la vie na. Mais nga fatika fali pour pas merci. En tout cas pour la mikolo tolo bana biso trote Fabregas abetaki liboso wana yebani nango mikolo nde beneza héritier wata donc ya koloba kutu eza nango te Fabregas abetaki kitoko faire ça confirma na Luanda awa na mikolo c'est héritier wata nde eloko eza na temps mais sikoyo soba pe tout ça quoi leadership entre wata na Fabregas peut-être pas betki au chef belé n'est pas vous avez un leader te ko beta ba chef belé ngolo bate ko ya leader héritier wata ta bazobelela héritier wata héritier za likolo ye moko yebi po nzembo eza nango rien koza na banzembe belé mais charisme wana masolo bani alors nzembo ngo ya héritier za bandiri banzembo belé nzembo belé no kanga mikolo zani mais nalobi BM wana nzembo abeti titre phare et toi na nzembo moko kutu doba mususu wana kutu na bimite décalé pas abeti sous décalé abeti ouais abeti ana mo ba moi style belé za na kati kuna ba découvrir ya mote nga komona nga se visor welese na kata chikwanza plus précisément na ndap bato wana posa visor digital oya biso kuta biso na ndap ba kota petrangol donc toza awa pona ko sunga ba wana su bana posa ke téléphone na bango baby iPad computador toza awa pe pona ko sunga bandeko o bazana posa ke biloko na bango ebonga ezala bien na musala pe sérieux ba homme sérieux pe bazali awa donc plus précisément eza wana ou les 16 visors eza ngapela on héritier watanable na métino Fabregas ba jeune talent ba bagarre un peu moins bien te fait ça bango chance donc te fait ça bango chance et nani o ya leader d'après yo après ngai na koloba donc mon leader ils appellent moi lourd bon bango entre bango mbale bango no suba ba leader parce que ba okumba mouvement na bango muta muta leader wa leki muninga plus précisément na koloba ke héritier watanable a mouvement bo azana sika na kati ya marché donc nanto yeke mingité malgré tout BM na kati ya Luanda kangi te na poni était na lobby ke bango nyoso ba jeune talent o ba bunda ba sa musala ba très bien entre les deux on est pas leader na moi na la difficulté et un problème qui est entre les deux on est pas leader faut te caper muninga TG eza bien BM na kati ya Luanda ba nyonso tango be ebimaki bandolo bate ote ekobeta te me beti eyokani Fabregas pe toyoki de sepel pe na ye entrepôt na vraiment tout cas wata par rapport au yemba par rapport ya ndenge ya do monika mutuka abonné wali muto c'est vrai ah c'est l'effort aux autres na ino orchestre na mais libanda eritaliki ya bien oui na bien ah mon bien vous êtes bien na salimasa chera lingina ah yango de ndena ngoma chera komisi na kome sala ela zela kayo mais ngoma na ntonga na dikapa mkila deux fois deux Nabikaye bien
En tout cas, na minute yo, nazana sushi makasi. Nazana 1000 disques ya Papa Wemba. Nazana 1000 disques ya Kinkese. Ba chano suna osala ona sakana. Nazana langanze mususu ndani. Mama na chanteur. Et puis ponga na beta bilon surtout. Guitare na beta muna na beta na composa kape. Mikolo ko nazana biloko makasi ko muyiba ayibaki na ndaka ndoki. Katulu robo na casa do feiticeiro. Ya nazana biloko na studio sama mikolo. Ale siko ale siko ndeza boye awa nakata mboka awa toujours totaki pezi to akina masolo susu awa et puis nakata kina mincho yo bana kini ngazo benda bima toyi tusu boye ba ngo boye ba kama mamona solo ba na isango partout na isango nakata kini totina l'idée de kama moko c'est les Redi Amisi pour yeso la msa tusu ba ya idéologie ba ya alors mais fait le goal là bango surtout alors ndenge sana tsona tangina liboso Redi Amisi po aza mukolo na ye et puis sikoyo na sikoyo bana sikoyo na sima sikoyo lokola fait le goal là Maman na chanteur, ye pena donc je suis niance, ya saka pena donc osaka na te, ye kutu kisite, pona betine sur na Long Street à partir ya Cape Town City, taba utaki London ni, ba yaki ba zai na ndako ya Wabanko, pile pele, ba ona ba nani ba Bill Clinton, ba zakina ba nani ba masa nanga banani ba JDT ba sai ba kunga kuna toujours pa ya na ndako ba laki na ndako ya pile pele, Wabanko, ba Wabanko, okay c'est la baka Wabanko. Donc parce que banola la kuna buma ki bango ya profiter ba sele ba chan ba sa ki pe album na ye po wa vina nga ba sa ba baga na masanga nani vina bisona mususu o yazo bude ba Papa Wemba bango surtout ba Godo Masela a bude bango no surtout paye pa na takabie sous danser alobaki ebele asape mouvement abasa ba baga na fina ngai wa banko alors babakana surtout biso za ba attaque bantu to mona biloko sur les lekela en tout cas na sepeli mingi po na kata kisasa bana mai boza maele to sala ka dusu makamna biso de ke bana kini to ebaka na atikela zo la musabiso po mufuma na kisana mincho yo ezate batu bazo wela kaka ozo so loka na ticket na mincho Redi Amisi après Redi Amisi to so faire gola Jésus niasi na mincho kutu awa ne to so la boye eza même pas na to riside joute jour ka ezaki alobi to zaki na kati ezaki li wa to ndisi po deux masali mabele donc ba leli publicité belé ana kata mboka na ngolawa Jésus niasi beauté ya mbale beau chanteur bolanda kata imana vita banzemo oya ngai moko nazana ba biloko biso mingi ana ngola to sala mimi kaka Kikongo portugais espagnol na sa biloko ano surtout alors siko make biso oya biso le aiwe mwana ngola aiwe chiwa hey tachiwa hey chiwa hey tachiwa katunuro bona casa do feiticeiro ye katunuro bona casa do feiticeiro ye feiticeiro que sabe muito porque não deixa a conta que katuno tá vir roubar eu não acredita ai we donc muibe so yiba ndaka muti ya ndoki mendoki suka loka bata bomaka batu me ba yo yiba ye suka kutuba yiba kisusu na lipa na ye akena na wesa ke no sokola nango mutayibe wana muyibi miliondo ko yiba te ndenge nini bon na yibi ko fiolo mile wa série carrière solo maga koma na okede quartier la teme bati meze pebele yiba tamo mukeka tamo fokala ise pelisa mopa ona idiston night bon na ko maneti yaka na linga yo bongo si maliwa e siwangai yo dino mukeka yango wana batu na pale ba sepeli ba yoki elengi po pa yango wana même minute kofi boye partout kofi finalement on s'inquiétait par rapport à la carrière à Kofi Olomide. Bon Kofi c'est par la carrière à Kofi Olomide ça ne calme on a pas promis que zango de faire d'autres mais Kofi mon besoin le mieux tel na bien à calme malgré papa pas auto coup dans ba prix on va au prison ba nini mais na ndeke de nema ile kina ngo azane bien au c'est bon na marché par les bima mais azane calme mais pas de problème on peut ça Kofi Olomide pour na réputation na ye ma bon asa constater le boulot na ye ala na biloba lobate on les a les ondi ala côté mangana point na neto lié la musique na eti en côté la liboso la musique alors peut ça mbote na moi des personnes surtout boss na mama bon on peut ça mbote na famille nga liboso na ba masa to coopérer na bango on ta compenser belé donc yango na kana ngolo oli no nzambe bon muto ali nzambe sambela ke mona des nanu te
Ya nzaba mona nzambe ta. Amolinga ngai. Bon to lingene pota bolingo mona na ba. Atandoto lota te atandoto nzambe ye. Ogolo tandoto me ndoto ba te ko nzambe yo ya passe. Ya. Voilà, maintenant si tu as un souci à Goulouba, est-ce que vraiment nous devons payer madame Pépé, nous devons respirer pour nous couper ça propre pour nous bien couper la santé. Bon, c'est donc d'un point de vue d'un point de vue santé, santé oui. Bon, Pépé ça bien. Va bien te ton environnement peut ça bien te pour l'air il bien respirer dans l'environnement ça environnement ça bien l'air peut la kitoko ça environnement ça bien te même respirer là ma bien le droit que donc ça bien te vous considérez comme environnement paysage sur ma maladie oui environnement ça bien sur maladie ça bien mis pour il y a où dans l'air tant vous doit respirer ma bien niveau ma belé ça ma bien vous devez malade peut côté bien dans autres. Mais là, on a un niveau Angola, ça dit congrès sur la maladie cardiaque. Parce que non, on a Angola, maladie cardiaque, ils ont matébélé, attention, ils ont matébélé. Il faut aussi remarquer que on a mis attention. Oui, bah quand même, pour dans les temps, c'est même temps l'équipe, mais quand ça on a mis la temps où était. Hein? La temps venait ça pendant et Matib dans ma case. Donc pour ta j'ai bien attention et elle venait lever. Alors maintenant conseil nous repère ça pour le problème. Bon. Bah ça va concentrer, mais ça va pour mon psychologie, hein. Mon psychologie, devant la peine à concentrer psychologiquement. Donc quel que soit le problème, on va nous reyambango, on va concentrer, de nous repérer les cambouillons sur le là yo. On va nous relancer les cambouana. OK. mingi tolandaka bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de mutu ashi ko lega na ye dans site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre